Lisoto kobetela yo esalami bongo na États-Unis d'Amérique. Ndeko mobali ya Leli asalaki mariage na ye na 2017. Après kaka mariage na ye, après nuit de noces boye porokondo esalaka soute et comment le kola biki tina 2023. Oyo qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chaque fois que bali basa la fête ye porokondo esalaka soute. Nani nde aloki ndeko mobali oyo? Est-ce que ezali maladie baloki ye to qu'est-ce qui s'est passé? Moi si na ye akima to akimaki ete est-ce que mobali sans porokondo azali mobali ya solo et pesi pasi liso to kobetela ondeko to sengi na yo okota oyoka makambo za na mukili oyo ya kusakana te tokende bongo na Libye epai wapi ba sœur africaine bosa la tension ya benda bana basi mato ya tabana mibali metokolobe mingi bana basi awa makambo zali ko sala na Libye okondimate ba libyen bazali kokanga bana basi o bakena ko traverser des déserts bakende bongo na occident ba okanga bango na kasho babadi ko sala commerce ko sala bango vente aux enchères o alinga bimana africaine aye azu bango batadi bango mulongo pesi pasi ya kosakana te ba filiki msumbilamba okoyeba te o congolaise o camerounaise o arabe tone nizo pesa pasi ya kosakana te ndeko oyo aleli. Partagez massivement la vidéo. Voilà comment on vend nos sœurs en Libye. C'est-à-dire, regardez très bien, on va les violer tous. C'est-à-dire, il est en train de les aligner comme ça. Leur frère va venir payer de l'argent chez lui pour aller leur mougou. Pour aller mougou nos sœurs. Regardez bien. Changement de mentalité, l'émancipation de la femme. L'émancipation de la femme est celle que la femme africaine en général va perdre valeur na bango ya kimwasi. Yaya, mwasi ata na mbongo. Kasi soko na mobali te ezalaka mbilinga basi babandi kozanga respect na mibali po na mbongo. Est-ce que mobali azali sous na place na société na biso africaine en général et principalement tala mwasi o ya mbongo na mbongo ebele mais azongisi mobali na place ya kimobali. Yaya ete ya bino hein. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef. Mais c'est une monstruosité. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix, là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective à Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé.
Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moment na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po bacheli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza pe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel acheli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision merci na confiance et peu fidélité bopesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pas tokuta na kapona kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozolanda biso zali na Libye ozali na Égypte ozali na Tunisie ozali na Maroc, na Maghreb, na Sénégal, partout ici quand on Sénégal et pas Vicky Mabanzo, mbote na yo, partout ici quand on na États-Unis d'Amérique ici quand on remet les solo, na France, na Suède, na Norvège, tala mbote na mission na bino yango yo mbote na bino surtout kombo na ngai Fiston Pelende ya merci na confiance et peu fidélité kasi soki mba liboso yo otala biso to senga kana yo ko moko ya liboso ya yo o s'abonner to yebi ke bandeko ebele batala ka biso na télévision kasi likambute ozui téléphone na yo o s'abonner à partir de téléphone finaka cloche à notification pona o rataka ba programme na biso ata soki mukete ya na ba abonné à kala na ba abonné à sika boso na te opération 15 000 abonnés aya partagez bande koba kota ebele po masolo auto betaka awa ezali ko sunga batu ya solo est-ce que okomi c'est que bien ya to bosa la kate ko partager à part ko partager to chaka bongo ba j'aime ya to emaka émission car to bandi boye to bala ya ko aimer émission ya aimer ko cha j'aime cha like ça facile ya moi mo sapi teka boye wana yo finaka mo sapi na bu e ko manoa ya ngo aimer vidéo partager tindela bande ko surtout émission ya lelo ya na ebike ba papa ebele ba na poma porokondo ba mama ebele ba sangi patience pona porokondo ba linga ko lia ebele bukoka lisolo ya ndeko eko pesa yo pasi ekolelisa yo ya kosakarate Obo mesande bebi yango merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo Radio Loco Télévision
Michael Josh qui compte nous faire confiance. Merci Nayo Michael Josh. Il y a tout ce qui Nayo au visiter site ya Michael Josh. Il y a makambo échanger na mokili. Est-ce que yo au lingi kaka au déplacer ka mbongo ko déplacer au foot à billet au kene na Chine au kene wapi au kene sikopo kota kaka la site ya Michael Josh ya sala commande ba article les ali kuni ya marque na marque ba robe de mariage. Ba bloc ya hiver, ba robe ya soirée, ba sexy robe, ba perpète, ba pantoufle, ba pantalon, ba survêtement, ba tracksuit, ya nyonso tout ça na site, ya Michael Josh ba montre, ya ba différentes prices ali ko pour la télé, ba sac ya main, ba chapeau, nyonso tout ba survêtement, ba drapeau pays nyonso ya. Oh, le solinga ba ça ya rolata, ezali na Michael Josh. Au koti, au commander au foot la carte na électronique ya ba ko sala livraison à domicile na continent nyonso et sikayo ozali. Merci encore pour na idée oyo vous allez kopesa biso Michael Josh na bande ko bateka vraiment puta ba super wax hollandais ya ko somba oyo ba chinois ya deuxième qualité ate sombaka original na c'est que no vlisco ate ba inspecter ba flic ba hollandais là ceux qui ba zuyo te ka ba fake a kamunuko o to lo bagité o to lobi tala. Pourquoi Radio Le Collé, Awa, tu as pembe la pembe, tu as averti Sarabino bien avant. Contre Michael Josh, Siyar, il y a Super Wax hollandais original, na 95 € à Pamba, 95 € à Pamba. Ata Vlisco et Moko, ata Rapion, ata combien? Voilà. Boye bien moi déjà, bo mesani, bo bengi biso moi epele papa fisto na la ligne la Genesis Hotel kitoko boye osakala ka sonongo lobaka oui a to ko sakate ezaka pembe na pembe Genesis Hotel ya soko de Kinshasa séjour agréable à Kinshasa ko boss na te Genesis Hotel ya papa fisto na la ligne la Genesis Hotel na sentir blandengo lobaka oui baninga ba sentir ba témoignage ali yo lingo bukala ya botel wana bilela mwanza wana tikaka botel wana. Oh bilela mwanza tika hotel wala soki na olala na Sheraton te oza chance wate moyen ezali te likambute jour moyen ozwa olala kasi eloko remplacer Sheraton Genesis Hotel ya na avenue Kandaka numéro 8 na quartier Lodja na commune ya Kasavubu ya osali réservation depuis Europe depuis Afrique du Sud depuis Libanda ya mboka Angola wapi bakoya kozwa soit na Bichingobila soit na aéroport et si ka olingi bakoya kozwa tina Genesis Hotel kitoko te kitoko maka Genesis Hotel ya to ali ko rappeler to ali ko rappeler tanga wisi wana tanga wisi na pilipili ya mama Mado bande ko belé basali AVC masoto ko beta lelo awa et pour ça ramdo ça la AVC ya on to kemisa na pilipili ya mama Mado ndeko asala AVC azui moi malformation moi mukie liaka pilipili ya mama Mado commandé benga mama Mado numéro na yango comme Yoam numéro la publicité comme Yoam yango wana benga yaya na lombango no ya mubimba na lombango benga mama Yoam mama Mado ba pesa o pilipili wana o meka yango o sentir yaya pa visto meka sikoyente zelanga la sabino tanga wisi pena pilipili le autre golia yango te on n'a pas le temps tanga wisi yango yo ezali yaya tanga wisi ya mama Mado yango do Yoam boko la publicité comme na Yoam pa ba fun jinja soki bo pikili ki bo kundu ba nzoto ayo ezo sala te tala tanga wisi ya mama Mado yango yo Yoam jinja yango to kobeta pe lisolelo papa mama pilipili yango yo pona bato oyo osala ba palpitation mutema esala opasi ono pilipili be saka bato mutema wana pilipili na bango ya mama Mado etretarande mutema Yoam chili autre lo bakite tolobi est-ce que vous comprenez voilà tokenda nango ndengo wana esilite même na masanga ntsamba mama Mado azali nango yaya anti-poison ezali kosunga bato bandeko ebele ezali soki kama kolobete anti-poison toyei koloba kaka parce que répétition c'est la mère de science olingo ke de Kinshasa olingi ke de feti ata ozalaka na Afrique du Sud ata ozalaka na Congo surtout ba politicien ba campagne yango ebandi yaya ba feti na yebi à partir de novembre ti décembre ba fete ya mariage ak ebele benga ba pesa ko contact bandeko anti-poison yaya mbuma moko ezala garantie ya 6 mois ata ba nikio marque nini yo ozaya kolenda Dembuma baba na parta dembuma 12 mois. Autre lo bakite tolobi. A bon entendeur sali. Voilà.
Ya to ko bana masolo oyo likambo pesi pasi ya kosakana te na yebi ke biso ba africain en général particulièrement ba congolais na ba en général ba africain ba fois kumputu congolais komona africain komona na mbeko na yazali na Cameroun na Burkina Faso na Gabon na Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola aza très bien avivaka très bien mais komona mutate kinda kuna ye ateki nyoso tout pour akende kaka na Europe fois kumputu Europe ko po okena ndenge normalité bolinga nzela ya magui o azibisti indika azuyo akosi yo gankino amemio na Tunisie kuna boka chama ekoso yaya makambo ezali kosala na Libye to la kisaka bino comment est-ce que ba oteka bato esclave ba Sénégal na pris na ye Congolais na pris na ye Malawi na pris na ye ba batala bukuse mulai sika boye comme très dangereux soki bakangi bande ko na biso africaine ya basi ba negope sa pasi ba mibali ba okisa ba travaux forcés bana basi bakangi bango ba te bango bulongo ba komi ko sala bango ba commerce ya makambu oto mona kana antiquité ya iso pesa pasi ya kosakana te bilenge basi ba ko mona wana batandi bango Bola ndatek ba finiki bango ono loka ba rab te bazo masqué ya bazo ko masqué trafic humain bazo teka bango oke do sala service ba ke ne ko sakana na bango est-ce que bokomi do soko za mulai sala prina yo oza bukuse mulai pembe doki ndek bazo ba ki arabe ndek o ya l'élita comment est-ce qu'on joue avec nos sorts africains. Yaya, tous les Africains là où vous êtes, réveillez-vous, dénoncez, partagez cette émission pour que l'organisation mondiale ait mon amakambu oyo. Sinon, mawamingi. Moi je me cœur des fois. Comment est-ce que Makambo ici et Congo et Sali Makambo on ne parle absolument rien. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans Israël. Comment est-ce que Israël est en train de tuer les Palestiniens? Oh, les Palestiniens bayambaka bangona boboto kaka neto yambaki ba réfugiés rwandais. Tani ba tunela ba moyaya. Est-ce que c'est un tabou de recevoir le voisin ou quelqu'un sans abri chez toi? Voilà. Comment est-ce que les Palestiniens subissent sur leur propre terre? Oh, bah ça, Israélien, bah comme Bango, Ndengwana, c'est Malamoté, Tala na Libye, nos sœurs africaines. Nos sœurs africaines. N'allez pas en Libye, surtout parce que ça cabine comme même l'internet, on a demande d'emploi que ça libre en Libye, non seulement autre la Libye, bah pays mingi ya Arabouana, à moins l'Orient yaya. Offre d'emploi Zali, Libye, on commence comme ça. Na révolutionnaire, na mon image ya moi 20, 21, 23, qui a sous-vêtement ya jaune boyé. Ba simbi ce téléphone na mutu, ba bino to bomba trop bomba téléphone. Ba beta ki bota awa mwana wana kufa. L'image wana doki ngai so na moni ba to ba ndibu e pesa na mutu ko soa. Na linga ata ko mona bangote. Attends, tu as dit, ah ouais, on a dit, monsieur, il y a Kimia. Franchement, qui m'a tout payé avec un moko. On a dit, mon dibo, ça va la spinanga. Bon, parce que ma casse, ma téléphone, ma laptop, soit ta gosse, à son gars, mais la menée na zone, ça va en la peau, bah ça va tout mal à monter. T'as ma camarade, ça va servir dans la Libye. Ils sont africains comme nous. Les Africains, les Libyens sont des noirs. Ils sont africains. Les Marocains sont des noirs. Les Tunisiens sont des noirs, Égyptiens au cola. Ce ne sont pas des blancs yaya. Parce que tout le monde au cola biso. Pour soi on a monté yaya. Bah on sont africains noirs, bah on te kabango. Donc bah te qui au point de cité bah kei kuna bah sakani bah eko zongi sayo pasi. Bah on gagne le gomorote. Ne soit ni po alungenda kuna bango ayoke des fois kumputu na nzela ya Tunisie. Otina moi na poto. En fait, moi na bima andaku. Na Angola, na Congo démocratique, na wapi, non c'est pas l'Afrique. Oh, alors que parité, mais dans la Libye, est-ce que moi n'est à comment? Bah comme ça moi la esclave sexualité, et tout ça passe à consacrer. Landa, n'est on expliquer. Partagez massivement la vidéo. Voilà comment on vend nos sœurs en Libye. C'est-à-dire, regardez très bien, on va les violer tous. C'est-à-dire, il est en train de les aligner comme ça. Leur frère va venir payer de l'argent chez lui pour aller leur mougou. Pour aller mougou nos sœurs. Regardez bien. Je comprends tout l'arabe parce que je suis passé par la Libye. Il dit qu'enlève ce que tu as mis sur ta bouche là. Il regarde si le visage est bien. Maintenant, il cause le prix avec ses frères. Celui qui veut telle fille, il prend la fille, il donne l'argent, il part Mougou. Regardez bien. Ça, c'est comme ça en prison en Libye. Hein. C'est en prison en Libye. Regardez bien. Partagez la vidéo massivement. Et Seigneur Jésus, protège nos soeurs. Protège nos soeurs.
Que yes, ça, enlève ça, enlève ça. Écoutez très bien. Regardez, partagez massivement. Partagez, partagez la vidéo. C'est très grave. Je dis regardez jusqu'à la fin. Et il y a la deuxième partie. Nigeria, voilà, on demande Nigeria. Elle dit qu'elle est nigérienne. Il demande si elle parle arabe. Elle dit que ma fiche arabe. Elle ne parle pas arabe. Écoutez bien. Je dis la deuxième partie c'est chaud. Comment on les a alignés là? On va venir payer de l'argent chez ce monsieur parce que c'est lui le patron de la prison. On va venir les choisir, payer l'argent pour aller leur mougou. Regardez bien. La deuxième partie, dites-moi en commentaire si vous voulez voir. Je vais publier, vous allez voir. Regardez, elle casse sa face. On la demande si elle est nigérienne. Nigérienne, elle dit oui, elle vient du Nigeria. La plupart même là-bas sont les Nigériens. Je dis la deuxième partie, vous allez voir comment les alignés là, c'est pour les choisir, aller mougou. Et on pêche le monsieur à part, c'est lui le patron de la prison. Regardez très bien la vidéo. Toti kalaka na makambu ya basi interview oyo to débat oyo maloba oyo moi cher lobi et interpeller basi ebele ya mona mona que to emprunter ya mona monsieur ba confrère na biso to tia ngo pona bo yona. Ya oui c'est vrai. Moi si natango akala et ça là que il faut à ça ménage. Moi si ba juillet de ba balier pona ça la kaka na ndako. Mais quand tu as émancipation de la femme, mokili nenga ke mondialisation. Oui, il est vrai que moi si les lots a commis ça dans ma cambu oyo mibali bazo sala. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes mécaniciennes, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes présidentes de la République, il y a des femmes premières ministres. Donc nyon surtout ya mobali. Moi, ça comme ça, on a vu que capacité, il y a même des femmes où on a capacité, on n'en disconvient pas, c'est bien, mais tout le monde a raté les mamans. Les mamans, tout le monde a raté que c'est lui qui est le chef de la famille, chef des filles, et ça d'abord papa. Respect à papa, c'est quelque chose de sacré. Tout le monde a kamini mingi. Moi si. Ce qui a bandi ko sala, azo moi le meilleur, azo mona mobali et l'autre côté. Pour la nini ye muto azuaka. Yaya, tout ça la kamo angele. To ptaka mi bali na place tabango. Est-ce que ba ya basi bokomi, ba mama bokomi na yebi ki bo fai na fauteuil wana papa vandi wana mama vandi wana, ba ya basi ba vandi, ba ya mbali ba vandi parce que la seule émission, le seul programme oyo famille pene vanda kanyo surtout ba Hollanda sans babanga oba ko baba bêtise wa te awe lo baba kate awe zali pembe na ndenge ya nzambe na ndenge ya kimia radio lokole. Est-ce que bokomi bêtise le kakate oli tonge kuna manga musika marakuja kuna awa solo na solo. Est-ce que vous comprenez bokomi voilà ça ka ndenge na radio lokole te c'est que bien bokomi voilà. Moi je ne comprends pas ata ndako ba mama to pesa ka ba papa respect wana. Au commandant, vous avez papa balio, assemble la kobilamba, asala kanyon surtout, maman pour ça marquer quelque chose miké, jour papa a 8 mois retard. Maman au gosso maman père, au gosso maman parti maman di tungulu. Maman assomme ma palelo, assomme ma palobi. Troisième fois ça maman pa, arobani mais ma panga na ressemble à chaque jour, na somba ki lobi, na à chaque jour, il y a maman. Yo somba 2 fois, to une fois. Papa sombara mapa chaque jour, du 1er au 30 pendant 15 ans. Est-ce que vous commis? Voilà. Attends la communauté de biens. Yaya. Namona mingi communauté de biens. Surtout parce que les Africains en général, particulièrement les Congolais, les Africains en général, yaya. Les hommes, papa, a accepté. Communauté de biens, papa ça na mbongo ça na moyen ça na bandako nous surtout mais andimi communauté de biens, andimi maman moi si na o azata na bikité. Ane loko moko mais papa andimi communauté de biens. Babalani ça ne pose pas problème. Tant yo yé au côté de libala communauté de biens quelque temps après on va dire que le divorce pour la kabora bien muninga na ndenge nini. Les femmes respecter les hommes. Mais ce qui moi c'est ça na ba bien belé. Azana mbongo et que balani ya les femmes ko ba rappelle à motema boboto animi communauté de bien ngwana oka famille na yeko ningisa ate azolinga wa posa na mbongo mais yepe est-ce que bobali ko na mbongo alingi mwasi femme bale lo ba ngwana est-ce que bokomi émancipation yango égalité yango ezala kaka ce qui est un avantage que tu as mobile, tu vas faire moi si tu es est-ce que bokomi femme soyez soumise même la Bible est lobi yango basi ya mikolo yo oui c'est vrai la sakibino ozomona
basi mikolo bakomi na bafaire d'ailleurs bafaire mingi bafemme d'affaire mikolo nde bazokotatakana omona hotel boza ya femme intel hotel ya femme intel basi bakomi na mbongo basi bakomi bacélébrité mais cela n'exclut pas ezopekisa yo te opesa respect interview oyo ya mwasi oyo asali mwasi oyo aza entrepreneur mwasi aza na mbongo mais makambo alobi epesi ngai kitoko esali ngai na bino faudra partager le kona bana na ba mama ata oza na mbongo ata oleki papa na mbongo d'ailleurs faites comme les autres ceux qui bobalani nga na comprendre te communauté de bien puis parce que biso africains même ils ont communauté de bien mais beaucoup mis ensemble alors pourquoi ne pas avoir un compte bancaire vous avez un compte moko compte wana soit ya mama soit ya papa bobomi yango binomi balé bo sala yango sala papa kotara awa ya mama kotara parce que c'est ya binomi balé ngana comprendre te que moi si na libala o ngana na poto na bongo famille na ngai te il faut que papa na lopango yo bali ba bengi si on Afrique oye na poto ba bengi si on na Congo oye na Afrique du Sud oye na Angola wapi o libala obandi ko linga osomela papa na ona lupango mbonga moko zwa wapi obandi ko mbonga bana mango ebandi ko pesa mbilinga olingo benga mobali botika na bien respectez vos hommes est-ce que maman bokomi o papa fiston le lo lamkele ba maman na lamkele ba maman to so la pembe yaya to so la pembe respectez vos men. Une femme sage battu sa maison. Ce que peut si papa respect, battu papa mobile n'a pas respect. Yango les autres gobeta. Le femme soyez là pour vos maris, soyez soumis, supportez vos maris na bakanyo surtout yaya. Yango gobeta les solo ni loi pour comprendre comment cette femme a été généreuse à soutenir son mari jusqu'à la guérison. Même si il y a des femmes tout le monde célèbre vedette même mais libanda moi si elle s'imposer asa directrice asa youtubeuse asa TV star yebani mais nandaku azongi mutu moi si papa to ganga fandi nie so binibanda moi je suis un star mais nandaku asa une mère de famille est-ce que komi landa d'abord moi débat ya ba confrère na biso oyo na suka nango botala interview ya ndeko moi si star entrepreneur asana mbongo mais yoka makamba oloba et puis on revient pour botala solo suivez voilà il fait ça la maman mise à jour ya basa ba congolais ya ba Nathalie Chichi parce que basa ba congolais ba na esprit donc ba mi tcha déjà na position deuxième bureau ça y est on a atta que yende mukolo mobali biloko mobali eza ya mobali oyo aye peza ya mobali biloko mobali eza ya ye pardon oyo aye peza ya mobali mais ye tellement mitede na mutu na position deuxième bureau ayebi ke biloko mobali eza ya ye te po mokolo nango aza na pale kuna kote mosusu ozomona donc kolo nango ana pale donc yango ye so alingi ere oye opesaka ye po ayebi eza ya ye te po to eza ya yo ndenge nyoko olingaki o mobali iko apesaka kaka ngai alors que tout le monde a ce balani mariage ba bien en communauté ba tcheta sous compte bancaire comme moko soko gagner mbongo na salaire et leki na compte moi si pe a gagner aye et leki na compte ezali mbongo na bino mi balé ezali sou ya mutu te mais bango ba oteke non il faut au salaire la moi si po bali ko sangisa même pas mbongo. Mais quand il y a tout ça, c'est une communauté où tout ça, comme mariage, la communauté de bien, mais moi aussi, à l'autre côté, ça va faire. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, à l'autre côté, mais moi, ça, la mariage, la communauté de bien, mais tout le monde a petit. Aïe, na l'autre côté, de quoi là. Donc, communauté de bien, et pendant la ville, à Mobali. Salamon le contraire au monde que tant au bandaki na parce que yé mutazui mukula mariage oya yé atike bande kona ayé mapoko totalement moi si oyo soki azalaka vraiment en tout cas totalement moi si oyo et ça plaisir na Yannick Kaenga et ça plaisir na Toussaint Boumaliso et puis na Blanchard Poutou babi l'homme qui respecte sa parole. Donc, égal à la parole donnée, donc respect nango na niveau mukete, hein. On peut aussi plaisir na commandant Cousteau. Donc, total non moi suis est-ce que pas sur bazalaka Jean-Paul Yolanda nous après bisanga.
fait que ça marche. Ça ne marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire pourquoi l'homme est le chef? Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef. Mais c'est une monstruosité. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de problème avec tous vos concepts à la noix, là. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison, bébé, chérie, tout, vous êtes là. Vous prenez soin de lui, mais vous êtes heureuse. Oui, vous êtes heureuse. Il n'y a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle, je m'assois, je l'écoute. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise, et avec plaisir. Je suis africaine. Et je suis fière, parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés, parce qu'ils voient leur mère respecter le père. Ils voient comment maman bosse, comment maman est respectée dans le monde entier, mais à la maison, comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect, comme vos gens sur les réseaux sociaux là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect à papa. Que papa soit là ou pas, ce que papa a dit, c'est ça en fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impoli, mais on est où là? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis, vous allez voir vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les cheese là. Vous êtes incapable de savoir tenir vos maris ou non. En tout cas, Jean-Paul, voilà les réponses à Yona Nathalie Chichi. Et quoi, les courses pour ça, quand on pas moulao, azom sino ya mingi. Zama longola mikolo pa ya baso bazwaka basi mbali mutu abakisela yo. Franchement, au moment où toujours ces cas, si la communauté congolaise aujourd'hui n'évolue pas, entre autres, Makamozo, tu as déjà la base de la famille de quoi la course pour ça. Dans la famille, évolution mobile, tu as la famille où tu as ce qui montre la femme congolaise de nos jours, ne quoi la course pour ça, la mise à jour. Voilà le comportement dans le canisa qui est dans le diamant. Mombali azar et le monde. Elle pense que quand on parle à la femme, il faut respecter la femme. Mais entre les femmes, ils disent jamais qu'il faut respecter l'homme. L'engagement de la rater. Réciprocité à respecter, on ne la rater pas à passer à Bazaïro et à Congolais particulièrement. Son homme, tu le vois, Nathalie Chichi. Il y a des gens qui ont répondre. C'est ce qu'on va dire pour répondre. Allez. Écoutez-moi si. Écoutez-moi si. On a un collègue qui se l'offre français, un collègue qui n'a classe vivement bien qui respecte la femme. Alors que ça n'a pas de connexion, moi aussi, congolaise, elle est toute belle, elle a un mongo, mais elle reste la femme. Donc, dans mon bagi, elle a businessman, woman, mais elle a toujours le respect, n'a parlé, il y a mobile, il tout ça. Si il y a congolaise, il y a bongo, par l'aura tendance, il y a bongo, de quoi la couscous, ça quand même, il y a un sani, mais tant qu'il y a avant de nous sa porte, ils vont les locaux, il y a pour l'obaté, tout pire, avant même l'homme, aller qui met un accord, on va faire ça au Congo. On va faire ça au Congo. On va faire ça au Congo, de quoi la femme congolaise doit faire la mise à jour, c'est très important. Moi, les Congolais doivent comprendre que azana bonheur mon côté oyo soki mobali ne azana ete akoki kozala ngo eza te mpo longola na banzembo wana ke oza mobali kosalelanga basi bacongolaise yango lekomo ne vupu pas ya otobeloko yango eza neti donc mwasi wana ye moko aomitia na position ya deuxième bureau donc ya makambo c'est-à-dire ya mwasi libanda mpo normalement biloko na yo eza ya ye oyo ya ye eza ya yo soki boza vraiment na ndenge ya sincérité ya bolingo boza ma ensemble mariés tout ça mais est-ce que non il faut mobali kaka asalelanga tout alors que mbongo yango ezokota na ya mobali normalement il faut kota na caisse moko te donc parce que bana ba esprit archaïque quoi. Voilà.
bamu pe balobaka oyo aza na mato ya koloka ayoka bomoni sina alinga radio lokole awa soko si émission oyaya et ça sera toujours il faut aussi simba quelque chose soko simbi quelque chose te kamunuko est-ce que komi voilà lokole beti ya li soto ko beti la yozo pesa pasi ya kosakana te ndeko apesi lisolo papa Fiston beta lisolo oyo pona openie bandeko otakisa comment est-ce que moi si il faut supporter mon bal na ina tango ya pasi pour to beta to bota to bala na kato baranini on se marie pour le pur et les bons les meilleurs et pour le pire est-ce que okomi lisolo ya ndeko ndeko yemo ka apesi lisolo na ya papa Fiston beta lisolo oyo ngai. Mais comme on a été au Kotanga, vous avez fonctionner. Vous comprenez? L'isolo oyo et salami na États-Unis d'Amérique. Papa Fiston, ngai na mos na ngai to kuta na États-Unis d'Amérique, mais ya zalaki na état mususu, ngai pe état mususu. To kuta na ki love, na habité na moyenne ba kuta na ki, na Facebook, na WhatsApp, on ne sait pas la groupe WhatsApp parce que groupe WhatsApp ya et ça va me belé mais souba kuta na libala na groupe WhatsApp. C'est bon. Mais souba loki ba na groupe WhatsApp. Donc, groupe WhatsApp, ça dépend de là, discernement. Donc, on peut appeler solo et moi si oyo à côté de groupe WhatsApp et Afrique du Sud. Groupe WhatsApp et Afrique du Sud. Parce que tu fais la Congo, à cause de l'État, c'est une joke. À ça, tu as beaucoup de rebêtes à la liste avant solo. Est-ce que vous comprenez? Papa Fiston, ngai moi si ngai. Tu coûtes les États-Unis, tu coûtes Nibo, en fait, tu es au balana. Bref. Tant que tu vas na mwasi na ngai boyebili ezalaka to bandai ko s'abstenir red bala nzambe boko ça a fait c'était beaucoup de la tête 10 jours à mariage consort alors ça qui ndengona mais na bana ko de congé pas mwasi na ngai kuna ye pas alors que de congé pas mwasi pas alors congé pas na ngai kasi pendant que to ke ba congé to kuta na ndengona mwasi na ngai sangana na nga osoro non ngakutu mama na biso ande ko bisa ngai non avant bala na mobali il faut la chose que mobali wana bo pikile ki ba okundu banzoto salamaka parce que soki aussi obali ba divorce akati Papa Fiston, tu vas voir ba G, ba nyoso papa la ba G mais ba kembe c'est ça là qui te est-ce que comprendre mais moi ça na mona ke ngabo pikile ki ba okundu banzoto zakia effectivement Papa Fiston bo pikile ki ba okundu banzoto bangai mizalaki tangu to sali mariage Papa Fiston en 2017 kaka na 2017 ba yé na mariage ba meli ba fête ko ya ke ba na fête ya mariage cadeau nini ba pesa kayo aso aussi cadeau ya ba cadeau ko wela mangola tate apa cadeau tango wana sambela soki possibilité ça ya ko benga basala na nzambe oui c'est vrai au benga ça na nzambe ba sambeli pona ba cadeau wana soki osa catholique ba obeli ba belisi ba cadeau wana on to mona bakambu musu ba pesa ba cadeau ba kaka musu ba pesa ba cadeau ba nyoko na kati makambu ezala ke belé na fête ya mariage wana ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont na fête à mariage makambu ezala ka belé parce que na fête à mariage ça nini ezala ka alliance anneau deux personnes non seulement deux personnes bon ça la alliance mais aussi deux familles bon ça la alliance bon comme bande ko bondima yango mona ka moko soki problème c'est la famille moi si ba ko kate ba kokota même bourgmestre Oazobal Sabino même ambassadeur même officiel l'état Oazobal Sabino wana ba modi à partir na ye ajiba gwata na côté ici ba côté ici makambabe alliance wana ezaka mabe na kati wana to ko le kajo musu awa to na ndeko ba témoignage comment est-ce que tanga ko tara bagwana makambu ebele ya mabe kotaka wana soki bonzambe zati tout monde ka mariage fête mais bonzambe pe fait ça la est-ce que komi hein voilà le ça makambu ate o Papa Fiston ye ba makambu ebele bo ye ba makambu ebele pour tanga ba livre mingi totanga ba livre mingi na masolo auto beta et sur col ça fait bongo comprendre ya on a linga pe bino bokola bongo pour ali émission ya effet ya conscience comprendre voilà Papa Fiston na nuit de noces et salami qui toko bo pikile ki bo kundu ba d'autres langages c'est bon pour yebi yango après nuit de noces to balanite ba kelaka moi rapide pona moi na liboso abotama Papa Fiston ngai après nuit de noces kaka boy porokondo et daye bo pikile ki bo kundu ba nzoto rien et koufi Papa Fiston comme le la bic bon ni bic
Biki Koutoumouké, Biki Siko, et comme le bébé, combien est-ce que comprendre? Vous avez regardé le comprendre, et comme le bébé, papa Fiston n'a encore ajouté rien. N'a pas le roi qui nous quitte. Mère Amekaboy, papa Fiston est aussi mbatté na bi. Et comme une Zambie, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a un hôpital, madame. Docteur a sali nga examen sur papa Fiston, na sala nga très bien, ba tout le monde a ma bémo commenté. Docteur a dit oh, mais ce qu'on prend ndengwa comme ça tu peux avoir Viagra. Est-ce que Viagra? Oui. Tu peux avoir Viagra au mela. Habiter, n'a pas besoin de Viagra té. Azongi. Papa Fiston a commis bouleversé à Bosakana, to bana en 2017. To commis en 2018, ngaïga ka porokono cadavre papa Fiston. Et beaucoup comme on dirait porokomba aïe. Bon pikili qui est ngaya sur la salle action bois cadavéré moyete yaya na epike boza ibere boza bakawana partager les sur yaya partager pour esunga bande comme sous comprendre ko ka sonité yaya zali radio le coller to yaka na émission pour na ko finga batute pour na ko chola tête yaka na émission pour na ko pesa yo solution on comprend na suka au simba quelque chose on comprendre wana des objectifs à papa Fiston objectif à radio le coller si ko émission à boyaya tout s'abonner ko yaya tout s'abonner tinera bande ko yaya tout tinera bande ko ba émission ba lien ba ko ta s'abonner bande ko ya ba église tout s'abonner bande ko collègue musala tout s'abonner puis tout ça ba chaîne ya ba chaîne mais qui a musakana te yaya kaka ko na j'aime papa Fiston de la boé yaya moi si on a tata Sedek maman yo on a tata Sedek papa ta yo moko grand prêtre père yo on a tata Sedek tu j'aime ko tout ça j'aime, j'aime. Papa Fiston en 2018, on a ayé des sous grave dans le moyen de 2018, on a cadavéré. Donc, on a comme le col inutile. Papa Fiston, on a. Donc, on a fait des pédagogues. On a comme le col inutile. Donc, amour, si tu as mère, ma casse, la communauté, on a fait des pédagogues, on a quitté un bête, on a vendu au Lela. On a fait un bête au Lela. On a bengal di Kamounini Oyo. Pour la nini boye. Pour la nini boyengai na ko katuma monte bonde vraiment moyen de pas visto 2018 l'équipe na 2019 et comme yo ya oui bien on a 2019 tangu maladie oyo kangaki mokili mobimba baba biso so fa na ndako exactement oya ezaki fête na fête yaya okende musala te to fa na ndako tangu baninga musuba osala ba fête ngai moyen te bo pikili ki ba okundu ba baba visto cadavere biki kuta kosa bébé kuta kosa. Elle va avoir 5 heures au sein de le wenge on va boy bo piquer boy na meka boy cadavéré moyete na bi et comme nini boy papa Fiston moi si na nga banda ko supporter nga basi ya malamu basalaka au mali ka bato ba ne bande kuna moi si il faut accompagner ka mobali na ye na makamunyo surtout c'est vrai pour le meilleur et pour le pire de balanaka to quel son hôpital papa Fiston na ken hôpital tant na ken hôpital docteur Abisinga non bah ça l'examen il y a liboso on a gagné le côté si quoi ça l'examen docteur Abisinga oh on a un problème mogo propre en commun en gros avec un gros varicocèle voilà c'est ça non varicocèle hein bandeko ça varicocèle to varicocèle je crois c'est varicocèle voilà varicocèle ça nini abi on dit musisa oyo ememaka makila nanzopo ekena poroko nazoto mobali po epesco érection esalama musisa wana ezalaki ya kovimba papa Fiston musisa ki ya kovimba donc makila ele kabete parce que to monaka érection po érection esalama ezalaka nde makila eyaka etondi ya lepesi érection ngasi ko musisa ezalaki ya kovimba moyen esala eza bien te esalaka de nzamba za grand prêtre asalama kamongo de ata ba rein ezalaka mibale mais moko nde salaka yango da so comme la première rame au koufé mona mswana et zimba la moko alors so na première ya varicocèle et ça a deux musisa wana ngasi ko musisa moko ezaki ovimba ba yebisinga face à l'opération ba kata partie wana par exemple normal papa Fiston na esa madame supportanga tokenda ba sala opération alors tolma ba sali opération bakati musisa wana balongo la partie wana ils étaient obligés bakata pe sur musambala pour ekoma longueur moko est-ce que vous comprenez bakati sombale babongisi yango sikoyo makila ebandi koleka normal ba pesinga bakisi papa Fiston ba pesinga bakisi na omela bakisa mundele nazomela mais ezo simba karate ezo
simba kaka te papa Fiston. Tokomi na 2020 oyo 2020 ngai ezo simba kaka te. Mon mère akomeka boye, siko mère bani komi kanisa. Maman na biso ngai avant ngana bala, il faut na make sure que mobile na robala bo pikile ki ba okundu ba notre zali porokondo c'est bon. Mais mobile oyo to bana ça la ba je porokondo c'était très bien. Mais siko qu'est-ce qui ne va pas? Ezanini. Et ça va comme suite pas Fiston. Ba salingo opération mais e simba kaka te. Et simba kaka te. Na komaki soto la liboe mon na 5 heures. Ce que moi so engé personne nini o ma tunto meka boy o meki mo ko ba simbi mo simbi te do kadafere na bandi kolela wala kanti Johnny Faye théâtre comme Johnny Faye basalaka Johnny Faye na ndeko na oyo parfait de bonne odeur. Oh, parfait de bonne odeur. Soka moi ça batou, balimsie poroko so neni na Janis ko na biera bi papa yo vinde yango wana. Do yo bakati yo vivie souté. Okoza na mbongo, okoza na sotu. Soki poroko no ma trop. Est-ce que vous komi? Papa na kosi, vous comprenez? Maman comprendre, hein? Est-ce que la kosi ba maman? Voilà. Poroko no ndema kamu. Est-ce que vous komi? Voilà. Na komi moko papa Fiston na ke musala mera obenga ngai bon siko ndengeni est-ce que le logo simbate en tout cas tala ngai pe na yakili bala siko le logo simbate ndengeni vraiment souci ya ko sakate ya ba papa ebelo mona ka souci na nzela tala la proma poroko ya émission ngo yango benga ya ba ko sunga parce que ndeko azoki solution o comprendre maman madope na kati azape na ba solution mais boko yo kasika boy tanga aussi yo wa mo comprendre voilà papa Fiston na koba ki na respect pas moi sinangai esprit changer qui moi ça comment le kola papa na comme le kola maman parce que je suis obligé ya ko tosa makambo azoloba pona maman akimate pona moi sinanga kimate parce que na la sous mobile était la comme moi si est-ce que vous comprenez au combien pour kondo cadavre papa Fiston na koma ki moyete yaya otalanga ba de gebele ba na pro moi impuissance. To éviter eza naturel to cadeau qui n'a fait un mariage to ndengeni nzambe kaka yipo avant mariage alaki kitoko kaka après nous ni donnance ma bekoti vous comprendre voilà moi ça tuninga papa siko to sani tala bana 2017 baba 2017 comme na 2020 il y a 3 ans ya esengo liba les alités. Et c'est nous les alités. Mais papa Fiston, et là on a bien na o sepela. Moi si na ngaba na ko supporter ngai. Libala libala. Tunantango mama. Tunantango bakuba de masolo. Bakulutu babala kala bango ba ebinde sekeleo. Libalelo comme susu mama. Moi si yako bala batala cannabis aleli comprendre atako takataka kongenga atako loba lokola mupe yaya moi si yako bala batala cannabis aleli yo demi communauté de bien moi si atata na bikité et pas la bomba dans la toilette ya cabinet on ndimi ozuye obenge na Afrique du Sud obenge na Angola obenge na Poto obenge na États-Unis ayako balusela yo biloko na ekoma ya yo azaki loko monte est-ce que komi Neso wana nini bolingo eloko ya monene okati ya lingomba tulingana peto salisana na bolingo ya nzambe yaya mwasi mama soki bolingo zali ata papa za na problème okosunga papa oko accompagner papa lokola mama oyo accompagner ki mobadele ke basi bakomaka na suka akomi na suka mama obenga ngai papa siko lelo na pokwa ekobonga te ekobonga ndenge nini ay mama na ebité na sala ndenge nini na sala ndenge nyoso tu est-ce que balokinga na famille na yo to na famille na nga peut-être te mama yo sala ki na kichulu ki ba kichulu bana ba yanzi o kichulu na yo obala ki soki no kichulu mo sa noko so penenga nini wana bo pesa kichulu mbongo te yango asalinga iboete on ne sait pas to kena une hôpital ba l'opération et simbité to beli ba kisimo na ba et simbité siko na osandeni to sambela kaka yo peut soutenir ngai côté ba prière papa Fiston akoma ki inutile na ndaku
mona musala na bandi ko rêver soki maman benga na musala papa est-ce que lelo ça ndenge ni lelo simbate et pesinga i choc au mona moko ya répondre à que na toilette mais qui ko se masturber na toilette est-ce qu'on est na kanyela bino so simbi boy comme ça na ko sala ndako na koma boy papa fiston lokola ba betinga ngondo ka budoke kondisoko ya ko sakrate do porokolo utima trop biki kute kota mu kelekete lokola fourmi moite na moi so kimanga na koma ki na désespoir papa fiston na balade ya ko se préparer que moi si oyo tout il a mis ya zaza aki na ida ça va et ça loi nature et ça la kengana za ndengo wana Yaya na esa ka chef pour la situation oyote moi si azali premier ministre moi si mutakumba kandako ça là ka papa batanga wisi papa melaka tanga wisi papa baka katanga wisi donc papa alia ka dongo babilo ko wana yebani mama fait ba solution en Suisse en Suisse pesa mama fait ba solution mbote benga ye akosala opmaka mama fait ba solution yo bongo nanga ozo benga te mama fait ba solution mama fait ba solution en Suisse mbote na yo na Lausanne mama fait benga nga prémission koto solo là to beta ba kacho comprendre c'est que bien ça la papa plaisir erbo na kata biloko c'est la papa tanga ou ça biloko ko papa évité au commandé Tangawisi Yoam et pas maman Mado papa ou évité surprise papa mais là oyo n'a pas sa bière mais là une semaine bière une semaine quand Tangawisi maman Mado et que pas kitoko papa une semaine oyo pili ya maman Mado kaka au comment andré bo pikini ki okunu ba papa et kozonga kitoko papa fiston to lembaki moyen ezalaki lisusu teo njoka moi si na nga bade ko supporter nga papa fiston alemba kité et bale osala yepé bien té na boya mobali oyo na sa ndengeni so na boye na ko esa mama na biso nini na ko so apparani po abenda ki ngai matoi oyo komika boye moi si akomi akota ba TikTok mabe aluka boye mabe asala boye mabe do moi si moi été ti aye okuta la camarade na ye asona ka ya makamto senga na fifo kolubaka kolobango dire lokola yo moko te mais solo na ndenge wa parabole asona camarade na ye en tout cas betenga solo mo boye kutu camarade moko boye asaira mbala na ye tout cas bo pikiri ki ba kuno na sala raté donc porokolo udu ma trop camarade na bisie kutu papa asala pe na problème wana to benga kande komoko na Kinshasa ndeko moko ndeko wana asunga papa pesa yeba kise konsosiko papa en tout cas bo pikili ki bo kundu banzoto kutu kolobate kitoko ya solo comme ça pesa nga numéro na pesa ndeko wana tala mwasi ya mayele mwasi ya madame nenga bombi papa a bombi mobile na ya couvrir soki yo tala sur internet kutu ye boye obani ko finga mobile o profiter boye munda wana mobile ite aza mwasi pantole à pamba basi bazarande moi chana c'est secret mobile na yo muto ko bomba yango est-ce que to beti awa boyoki na lobike pa porokonde ça raté bo pikri gate est-ce que boyoki mama ke benga pasteur est-ce que ba ke pas pasteur ba luki solution yaya luka solution problème nyoso tout solution ezalaka biso ko ba ka o pasteur mais qu'on néglige te nzambe pe azali nzambe pe azali ozo ko lukola nenga ki mutu et puis ozo sambela ba pasteur ya solo basambela pa ba bazali to lobera yango chaque fois parmi les faux il y a de vrais le kola apôtre Charlie Moubiala welcome back atala ki libanda likola musala nzambe awutaki na Namibia ke le soto akeboe pona musala ka musala ya nzambe azongi sika d'Afrique du Sud apôtre Charlie Moubiala mbote na yo batoka ba pose sani mubiala obengi pena buyi okozwa efata na musika nzamba kosunga po ba témoignage ezali ba tukuri ba kutana te mais ba bika ba prophète Alijo ba kutana te ba bika bazali ya solo bazali Lucas solution na ndenge na yo ya okosambla pe yo bo super solution mama ba pesi ndengona ba benga si papa tala ka ba ndanga ba ki boye ya solo ba benga na Kisasa ba benga ndeko wana ba bebise mbonga belé eza ma ya ko soigner nzoto yo ba emission anti poison eza na talu mukie talu mukie ozo se réclamer te obenga biso ba ndeko anti poison bo sala rapide pour anti poison balima tsamwa prix ni likolo mandamba po stock emo na shoote ere yango benga ere yango zo yango na prix ezali wana avant emata autre ba kite tulobi
Papa Fiston, il y a DHL. Tu as DHL, c'est sa chaîne, mais il y a DHL. Atnelinga ya komela yoka makambo oyo ndeko wana sala ngisa boko lobby. Oui na sala lio mais nzambe muto abikisaka sambela ka pe nzambe. Voilà tant nzambe intervenaka. Oluki solution nzambe pe apesi appui obengi pe pasteur asambeli pe pona yo. Voilà tomi sambeli pe moko. Pour passer par ka muto lokola yo. Vous comprendre? Voilà ke ndaka ndingwa. Papa Fiston apesi ya komela apesi ya kobaka. Moussou na ti donc tongo midi pourquoi na meli une semaine boy pas Fiston na moni pena changement na nzoto mo makasi pene ye fatigue mo sili na meki pena boy bien siko entre temps kisi ya munde wana kaka na 2023 oyo papa Fiston 2023 oyo na ko combiner kisi ya mundele na owana kisi ya mundele ermo mona monsu boy o mona na zongi sundengo wana na ko ke manga suna sangi kisi ya mundele na owana omona mwambilinga na desi na tiki kisi ya mundele na kena kisi na biso traditionnel ya bokoko komela batanga do o basayela kinga wala komela kobaka papa Fiston na komela dogi ça va na esi mama ça va to meki boy kitoko papa Fiston kitoko na bana epe ko sambela prière de konango évolution na labino na kende ya Dieu est très important. Sambela kapea moi pas Fiston en tout cas na moni bien na ke l'église na kumisa nzambe salinga bien na zongaki mais na zonga bien elle moko bakisa boko ke sungaka to ne kisaka te parce ata kisa mundele oyo ezaka na ko ba nzete ba transformer ngo zaka kisa bokoko ya ba maladi musu to belaka oyo kisa mundele bikisaka ngote esenga bokoko na biso d'ailleurs ba kisa basala baso ngo pa na biso bakona so balaka bango est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, en Australie, ça doit faire plus de 7 ans où il a fait en Australie. Pour la nini, hémorroïde ya pamba oyo, hémorroïde bomaye. Qui s'y a mundele? Donc, mundela les mana hémorroïde va kokarangote. Or, c'était simple. Hémorroïde ya bomarangote. C'était en Afrique. Il y a comment hémorroïde va ko bima, penezo bima, ezo bima. Kena kisa mundela alingate tinde kwa na kufa or hémorroïde ate bimindengeni ata na Afrique du Sud bako zongi son ki toko donc na nenga bokoko bako soigner yo. Vous comprenez? Papa Fiston to kana église pena boy to fa na église pena boy na église louange voilà na tete ko mela ko baka louange dans louange boy na oki pena bo pikini ki bo kundu banzoto banga gado baninga ba sa louange papa Fiston moyena tele malisusu ezate porokonda fâché donc na bi bra guérison na ngai do nzambe ko accomplir guérison na église talatine emo foto na rapé église vous comprenez bande ko louange ngasi ko mona sa louange a tele meta fa kana keza bi voilà nzambe bikisi ngai kitoko tozonga na ndaku na madame mama ngai pena kitoko porokondo kitoko ti lelo papa Fiston tala ndenge porokondo azongi bo pikile ki bo kundu banzoto ezongi papa Fiston beta lisolo oya ngai pona o bande ko bayoka ba perdre espoir te il y a des gens bande ko ba perdre espoir oh non pour la cadeau mariage après ce cadeau qui ngani et le koboye to famille le ka et moi ça rappelle famille et ça naturel c'est naturel ça me suspendre ngota me suspendre que comme abe nzamba sungi tala comment est-ce que ngala to ki guérison na bikaki ndengo wana papa Fiston pona nini moi si na ngape abanda ko supporter nga elle était là pour ngai elle était là à côté de moi pour la ko supporter ngai et ça le ko la basi me souter odo yo kutuna o sa mobilité o sa mwasi patona pamba te tala exemple ya mwasi ya malamu o Folanda on s'est marié pour le pire et pour le meilleur pour le pire tango ya pasi mama soutenaka papa tango pe mama sana pasi papa soutenaka mama tala libala ya bosembo yango wana est-ce que komi iso na biso isuki awali solo o esalami na bandeko ya États-Unis pour comprendre voilà kena ndengo wana merci na Chris Larise Pelende réalisateur à émission oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende merci na Claudine Larise Pelende wa zarabona script iso va to beta boy ye mutakomaka ngwa komi papa koloba boy c'est bon la fille à papa on est ensemble nyonso tout wana sous la coordination il y a la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage maman Rina Umbi Larise Pelende la femme à la compresseur comprendre c'est que bien les kunyate juste que na ndengwana merci na base
ya radio le collé na Cape Town na Brooklyn Nathalie Wanga mitonga comprendre voilà que na ndengo wana ndeko ya Mélanie basi ya pembe bakotaka ngungite comprendre na Brooklyn bazo kwa fokoto wana bango elongo na ndeko na bango na masa na bango Titina comprendre Titina Luzitu ba base venait à Brooklyn des longues jambes comprendre c'est que bien mbote na yo mwasi ya mwindu Feza Judith on est ensemble talaka yo na bosanite restaurant Mi José bana tout ya Mada City boke na kona restaurant Mi José na Pérou ya commandant Guillet l'aide du chef toujours présent voilà mbote na yo mbote na bino mama ya Kalidja on est ensemble to kuta na Cape Town mama Kalidja bino bona tata Sedek bobenga tata Sedek na Kalidja ko to ya na Kalidja to mona ba salon si usema musala ba activité na Kalidja ba mama oyo ba mama ba boya mbindo na Cape Town ba mama ba boya mbindo na Kalidja basi ya kitoko ya poa ba kenda kusala masolo na banli na Kalidja boza mystique ba mama ya Kalidja bo umela po bino nde mankambu voilà leader na bango mwasi ya 1m90 Charoufa mwasi o aleki basi na mibali na mbongo na Pérou kaka on comprendre c'est que bien et bon grand prêtre Kolo Masolo tika to fanta teonga nduchila mwinda master ya Trésor Massa roboko ya Durban na Durban c'est Trésor Massa koto na Mada City c'est Teongandu mutu oya pesaka 65% ba congolais misana na Cape Town du kunya tekenda ndengo wana comprendre c'est que bien voilà mbote na yo Tijan du Chombo ya mama Franc Chico Makasi c'est bien on est ensemble Tijan du Chombo mbote na bana tuya Saint-Charles Luanga voilà on est ensemble voilà Germaine Luchombo Hope Foundation tuzo kayote sororité au sentirité Germaine Luchombo Hope Foundation vous comprendre on est ensemble voilà boza et belé Zozo double aigle vous comprendre nous sommes ensemble mbote na bino boza et belé bana yangola bolali na masolo bande ko yangola États-Unis azuri la ko sakalate masolo États-Unis côté belé angola bolali angola bande ko France bolali na masolo Belgique bozali wapi Kinshasa bolali masolo bo pesa masolo to beta awa pona kunir te pona kusungaka esikande kwa kwei yo o kweyate merci na Michael Josh sponsor officiel de la chaîne Oyo. Merci na Genesis Hotel, partenaire na biso. Merci na Yoam Pilipili Tangawisi, partenaire na biso. Merci na Maman Charlotte Kaputu, habillère officielle. Yaba na bino, partenaire na biso. Soko le mwana ala takitoko yaka bongo et pas Maman Charlotte Kaputu. Ba yaba na Afrique du Sud, OK, oyoka na Edenval, na Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Faut comprendre to bengi Maman Charlotte, okolata partout ali ba continue de la yo. To poni ko ya shop te, kende kaka na take lot. Obeti Little People Shop. Okomona, okomba comprendre ce qui est bien. Voilà. Tosuki awa. Merci Nabino, partagez. Tout le monde pour s'abonner. Vous comprenez? Portez-vous bien. Chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net ba t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena ti na polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout pour yeba Michael Josh exista ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh
soki bino okota na site te yo benga libaka Michael Josh tosala ngwa so osala ngo te benga tokopesa yo osola na Michael Josh ye moko soki ozalaki yo mutentel tomonaka na télévision misa eleki nga na solaka na mesientel na mesientel couturier intel papa eza griffe ya bapaya to soutenir bana mboka est-ce que bokomi c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ki komata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ko mobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Yambo to banda tika to présenter bino lisusu pilipili oyo eke sango na monde entier bandeko. Moni yango to yena ngo lisusu boye. Yoam yellow table chili. Pilipili oyo bandeko oyo basombaki yango ba pesi témoignage. Ezoko traiter ba maladie ebele. O mukongo pasi, ozana ba palpitation, nzoto za malamu te, mutemba, gastrite. Yaya, tala pilipili oyo. Bandeko basombaki yango ba pesi témoignage ya pilipili oyo po ba sentir yango. Yaya, obo mesano to mekaka déjà, mais to yeli susu. Oza la mikili ya poto, oza la wapi commander pilipili oyo, okozwa yango. Voilà. Boni pilipili yango oyo. Yaya, obela rabela pa ba pilipili oyo. Yoam pilipili chili oyo. Eko traiter na maladie nyonso tout. Benga biso to tshanga numéro en contact na numéro ya maman Mado. Oyo tika la pilipili oyo o sentir ya ezoko traiter. Bandeko ya France après témoignage. Bandeko ya Belgique après témoignage. Ya tala pilipili yango. Obela rabela pa pamba. Oyo to bakite to lobi. Et si li wana te. Malade
palpitation. Yo ozala na palpitation ya kaliaka pilipilo. Oza problème de cœur. Ya kaliaka pilipilo obiki. Pilipilo yo, eza le roi pilipilo bato basala raté. O pilipilo la formule lola, e uta na lola. Ya, woni oyo. Tangawis kaka yowam. Bakomini na. Powerful ginger. Oyo ezali tangawis, oyo ezali sunga, ezali nettoyer nzoto nyonso to ya soki on a problème ya bo pikiri ki okundu ba nzoto ya yatala yango. O to lobaki te. Mutsala blo oyo mama Mado. Mama Mado oyo apesa ki témoignage oyo akufa ki nzamba sekusa ki ye wana. Formule oyo utela alpo anzelu. Tangawis yango. O mama bimara ndaku papa zo compliqué bakamtala yango mama benga awa sombela papa tangawis oyo. Ya ba bute conteneur yango ya. Oyo esa mo pa mama na Afrique du Sud ya. Par ezo kende partout na meka yango. O papa fisa yo koma kobai o meka na so de kamute. Ya. Ozo funga ngolo kola oyo ba mela masanga vert wala vous comprendre oyo zo kipete ya. Pona biso ba na Nzambe. Omoni tangawis oyo soki ozali bo pikiri ki ba okulu ba zoto mawa trop mela tangawis oyo okopesa nga raison. O to bakite to lobi yoka. Yaya, attends la fête. Vous avez la fête. Commandez à nous hier spécial. Pesa mutabali cadeau yaba oyo tangawis oyo. Et vous n'Afrique du Sud. Autre le bakite to lobi. Na mele ya suke moto continuer émission. Voilà. Tangawisi produit ya Yamado. Mayela ya Yamado. Tangawisi ezo bikisa. Tangawisi osoro meli yango. Ozaki na problème à constipation esili. Ozaki na problème hémorroïde esili. Ozaki kosu angine flou ekei. Ya ko discuter kututé. Yaya esili wana te. O mariage ezali libala ezali. Sika bo libala ezali. Basengi masanga ntsamba basengi yaya. Na masanga ntsamba. O ba kongola za maili te moni. O ezali ntsamba. Masanga ya ntsamba tiango bena na bouteille normale. Kage pa Mamado. Benga uzo masanga ntsamba. Comme ça ba fête ya poto, ba fête ya Afrique du Sud et comme la bola ya Kisasa. Ba osenga mama ba pesa ba puta mama, pesa ba pesa ma puta, pesa boye na masanga ya ntsamba ya ngoyo. Ntsamba. Et comme la Josie. Vous comprenez? Ya ngo masanga ntsamba. O to lobaki te, to lobi.